Kalaka mokonzi ya ONU asengi ngambo iso indima kosilisa matata na masolo kolanda buku likonzi na tina ya kozala na maponami malamu na 2023. Antonio Guterres alobi azali motema likolo ndenge bobomi pe bozangi bukingi bozali kokoba na est ya RDC. Président Denis Sassou Nguesso awangani makambo mabimisami na Pandora Papers pe akebisi ba media komema bango na bazuzi soki bakolobela sango bakoka kupesa bilembo na yango te. Molobeli ya mbulamatari ya Congo Brazzaville alobi Sassou Nguesso azali soki mokete na makambo mabimisami. OMS esengi bopesi mangwele makelami po na paludisme na bana ya Afrika. Mokambi ya mabongisima molongo po na bokolongono Dr Tedros Adhanom alobi mangwele RTSS maye matalisi bilembo malamu mazali elikia po na Afrika. Molongani ya Nkondo Jovenel Moïse mokonzi ya Haïti bamobomaki na masasi na ndako na ye le 7 juillet a pesi litatu lina ye na bazuzi na Port-au-Prince.